mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Cléboa Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Tokozongela, Nanu, Masolo, Oyo, Elekaki, na Italie, na assise, na assise, ya G20, au place, pays, Oyo, Minene, et Koutanaki, bomoni ke président en Afrique, Oyo, Azali, na moto, Koleka Fachi, Azate. Mais to monaki, comme d'habitude, Bouzoba et les kaki na niveau ya peuple congolais. Neti to bandai ko sala bémission to moni poto tikango to ko tikango te parce que bobi que 5 minutes ya ngonde 6 sarabat mayele. Boyebi lelo ba torti ninja ba sila mayele ba vida likolo ya 5 minutes soka bimisi lukuta to zongisie na nzela. Tolingi tolo ba bomona ki bino moko ezali pasina ma na motema. Président de la République a voyagé belé président de la République à Kendaki na États-Unis bato belé bazo comprendre était système ya États-Unis ndenge zalaka président azali na sima masolo bato ba geraka masolo ya États-Unis ezali te que président ezalaka système na bango ezalaka ndenge mususu koma bato basekaki te au président de la République azo kende bayambi été na président États-Unis pour ani Biden azo yamba été mais bayamba kaka boyete et puis il faut boyer que président de la République na biso Fachi Beton azali président il y a Congo et puis président il y a Union africaine donc ezakutu masolo ko sakanate donc na ndengi penza ya bokonzi boye bake donc président de la République na biso Fachi Beton aleki Biden na masolo parce que azali présent en exercice il y a Union africaine en même temps azali président de la République ya Congo donc azali te que pour akende bayamba na ndeka oye ayaka bayamba ezali officiellement il fait ça la maïs à la visite moko officielle oyo baye penza ya 3 jours baye penza donc masolo ezali komona ezali ndenge babando yamba kanambe te po azokendo teka ba minéraux na ye ya za commerçant bazo yamba na cadre ya ba COP na bango tomoni oyo leki na G20 et ce qui singaï parce que na lobby na quoi kotikate ba lobby que président Macron a coutisi président de la République a pesi mbote a beti ndif na mbote mais congolais na ebité na ba réseaux sociaux bien na banini tozali facilement ba congolais nyoso tout enati ba tunyo surtout na même sagité parce que neti biso boy ba wilikunda ba edino image ba kosaka biso pamba te ba lobby que Macron a beti président de la République indif mais esika wana bazalaki wana ezali place baye kozwa photo souvenir pour ba ça la photo moko boya G20 bato ba participer qui ezali photo souvenir mais avant wana bazalaki na kati kuna ya 6 kuna bakutana ki bapesaki bambote dalingi na la Sabino po bomona esika oyo bazali kolobake na ko chakutu kaka ba image ezala kaka en illustration bozomona na sima ndenge Macron zoya azomata bescalier azali kopesa mbote na batu oyo kuna basololaki te bapesa ngi mbote te mais président Fachi déjà donc bapesa ngi mbote président Fachi kuto ala se place à côté le mabota la ke président Fachi donc moto à danger pouvoir à danger bati président États-Unis Fachi et puis président France bota la disposition na kati ya photo président zola se il faut telema awa mais si bakutana ke siko nazola kisabino bomo na photo mbote oyo bazo pesa na Macron na président Fachi ezalaki wapi na G20 bomo déjà ba pesa na ki déjà ba mbote donc bino bolingaki à chaque fois bakutani mbote mais congolais tozala vraiment mayele totika buzoba parce que olingi UDPS olingi président Fachi te olingi pouvoir ya président Fachi te mais kokota vraiment na ba futilité na buzoba te na lagi sibino botala mbote oyo ya président Macron na président Fachi si bakutanaki na sima kuna bapesani bambote et puis basololi déjà et puis président Macron boyebake ayebi Fachi te ke tango
a commis président de la République. Fachi, donc, à Kendaki, même temps où Macron a joué qui pouvoir en France. Donc, à Kendaki, donc, na Élysée Kuna, donc, bah, yebana bandakala. Et puis, après, c'est Mbote, donc, Mbote, on est comme ça, abimi Mbote. Donc, Boti Kabuzobo, moni liboso ezalaki nini? Ezalaki que président Biden, États-Unis, a koutanana Fachi te, bah, yebani te, un président Oyazali na en exercice, il y a Union africaine, Biden a été. Lelo, kuna na G20 bamoni penza ke donc ba puissance nyonso to monde bamoni mutu abandaki ko welisa bambote na président Fachi ezali Biden na kolakisa bino na ba image bomona bozali komona na ba photo bozali komona vraiment que Biden mutu azo welisa donc botala ndenge azo pesa mbote wana elagisi bozomona ke ezali bato bayebana ezali mbote moko te ke ya bato bakutani kaka na réunion et puis boyebake na kati ya réunion wana ba président africain bazalaki ebele ba Sassou Nguesso bazalaki kuna ba président ebele Afrique bazalaki kuna pourquoi balobeli makambo na bango te bozomona ke mutu azali na moto ezali président na biso oyo ya Union africaine président na biso Fachi Beton donc tokota na buzo bate ezalaki liboso ke président Biden azo beta Fachi endi fazo lingo yambete bamoni kuna ndenge babandi ko yamba na ndenge babazo solo la pensa ozo mona bazo seka donc malobesili bango batiki Biden bakomi Macron siko Macron boye sanga intérêt nini Macron azana yango aboude président Fachi kasi na tuni bino boye sanga intérêt nini Macron azana yango pour aboude président Fachi intérêt moko ezate donc ndenge na laksi bino bozomona suna ba photo donc président Fachi bakutanaki déjà na mutu ne Macron bakutanaki déjà na bakati et puis wana ezalaki place baye kozwa photo ezali tege place bozopesa mbote place baye kozwa photo ezali bato bosolaki na kati kuna ya basisi te boprofite tant bozwa photo bozopesa na bambote yango namonaki ke président Macron aye kopesa président Biden na banini et puis boyebi ke président Biden na Macron ezosimba penza bien te na masolo na bango ya bacommande oyo ezalaki ya ba sous-marin oyo États-Unis et Kambiki France donc basola ki penza te ye wana ko Mexico président na biso na Macron betaki déjà masolo depuis Diego Kao depuis na kati bazali na tina sou te pesa na bambote na libanda donc peuple congolais vraiment totika buzoba tozala calme totika vraiment buzoba parce que liloba ya koloba sou te pona Biden parce que bamoni Biden mutu awelela azowelela pesa Fachi mbota azowelela donc azowelisa donc azobeta ba masolo Fachi donc ibona bo et puis na lingi na lakisa bino sikoyo o tokoloba nini o photo bozomona donc Macron apesi loboko boye président na biso abeti bodombolo parce que président Fachi abeti litutu na mbote ya Macron pour bino mutu bozolanda ba photo na like si bino photo oyo bozomona ke donc président Macron azopesa mbote président donc donc président Fachi donc a telemaki kaka alobaki kutu rien donc président Fachi a telemi alobaki kutu rien siko bongo lobani donc président Fachi atili tout na mbote ya Biden donc totika kokota na ba masolo moko ezanga tina parce que congolais azokota na ba futilité parce que donc président Fachi azana po azongisa Congo nesika oyo Congo efo ezala donc tozali ko marquer pause na biso publicitaire boyebika ke donc Kodia Simo ezali société oyo ezali ko pesa opportunité na bana mboka surtout diaspora priorité na diaspora c'est la raison pour laquelle nazali ko yebisa na diaspora oyo bazali na États-Unis d'Amérique pe na Canada donc offre moko spécial ezali po na bango ba prix ya malamu ba kitiseli bango ba prix na makama belé na ba modalité ya ko payer ba pesa bango facilité ya kofuta bambongo donc bozali komona ngo donc na photo oyo donc bato tout bavandi na États-Unis d'Amérique bato tout bavandi na Canada bo benga Kodia Simo po ba yebisa bino oyo bokoyi kosala po bo bénéficier na offre oyo spéciale po na batu ya États-Unis d'Amérique donc boyebi pe donc c'est TV ezali décodeur oyo ya bana mboka ezali na kati ya Londres décodeur ya bana mboka donc vraiment boyebi ke bilengi ya bana mboka bato ba comprendre encore bana mboka et puis bobo sanate donc Romain Ilunga le grand traiteur parce que boyebi ke ce qui fait salami kolia Masanga ezali bien te donc fait ezali voué à l'échec donc ezali vraiment na mobilité géographique à se déplacer partout
Donc, Totiki Bino, donc Bolanda, bande annonce, il y a partenaire. Donc, restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. L'entreprise Kodiasimo présente la cité Kimia. Vous êtes congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Kodiasimo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construites aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité, tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodiasimo, où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots. Donc les lots A, comme nous l'avions annoncé, les travaux vont débuter au mois de décembre. Donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des parlements des États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance, nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là, les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodiasimo na Poto, Toza Walelo na Kinshasa pour la réalisation. Balo Eza, et bel attend réservé. Kodiasimo, c'est mignon. Kodiasimo, c'est la qualité. Kodiasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso nyonzo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Alléluia. Bana bikamwa na mingi akoloba te nazali kosenga na peuple de Dieu nyonso Nzambe lobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya boso sola quelle la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya boyo kanenge bana la bato na kati ya mokili bazo tato la bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyeko le kana katina bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Donc merci Naba partenaire Nabiso et puis Ndengi donc vraiment message les kaka bo zala Ndengi président de la République Nabiso lobby que ba congolais faut ba comme ba millionnaire ba congolais donc vraiment muninga soka sali et loko bo aider muninga toko te esprit net ba chinois mingi ba yebaka bankité donc ba ndeko na bango ka ba idaka bango oye ba déficit mbongo tango koma pena oya yo déficit muninga mais congolais lingaka muninga amatate soko muninga mati azali ko kitisa to longola esprit na po tozui mwana mboka na kati ya tête ya pays na biso oya lingi ke mwana mboka nyo surtout akende liboso donc to zongeli susu masolo o tozolo ba to tika buzoba Congolais totika buzoba batu mususu soki ozali zoba suki sango lem su entourage no nanda kuna o meko bim sango libanda te po mutu musu azoloba makambo zanga tine koma ki Biden azobeta Fachi endi fazolingo yamba ete tango soko ba moni Biden ndenga azo seka na niveau moko donc vraiment balobi kutanga zonga ki loboko apesela ki Fachi mbota azolingo sokola ngote parce que azoloba ke donc en tout cas Fachi a félicité Fachi na musala azo sala ya kokanga bafa kwa na musala o nyoso to azo sala pona ko redresser mboka na biso azali ne sengo moko ko sakana te bon prochain mois bokomona penza donc visite officielle ya président Fachi aux États-Unis d'Amérique donc Macron aboyi ko pesa mbote na lakisi bino le photo botala photo oyo ndenge Macron apesaki déjà Fachi mbote parce que bazali na kati assise na salle bakutanaki déjà basolaki ezateka bokutani bopesani mbote bokutani bopesani mbote comme Soloni donc totika buzoba vraiment totika buzoba donc binomoko bomonaki ndenge lekaki malamu kuna na assise ya G20 na Italie et puis ekendaki susu na Glasgow na Écosse pour na COP 26 donc mboka na biso ezali kozonga vraiment esika oyo esengeli ezonga donc na lingaki na beta c'était parce que biso tokoki kotika ko faire passer makamba buzoba te
na 5 minutes il faut tozong la gato tchaka batu na kata temps donc tokomi na suka émission na biso ndenge na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc soto komi na suka émission na biso boyebi ka ke base tokoko otikate donc tobanda toujours en Angleterre pour na repesa donc l'honorable Jean Moutala. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kat Angleterre to repesa José Kano ki kakamene maître Wera Mokuna maître Rajamoule ba Mbotebele to za toujours na kat Angleterre pour na repesa maman na biso Maria la beauté naturelle surtout tiki Maria la beauté naturelle toki na kat Espagne pour na repesa donc vrai chéri Beloti Mavungu vrai chéri à solo Beloti Mavungu merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toki na kat États-Unis d'Amérique pour na repesa Papa Nabiso Bonifacio, le grand matadien, na kati ya États-Unis d'Amérique, na kati ya États-Unis d'Amérique, tiki tozongi, na kati ya France, pour nous repérer sa Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre Fifi Filofaria. Merci Nanyo Soto, ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi, to repérer ça, l'écrivain Nabiso Moutouamaye, Léo, vraiment, ça là, papa Tshisekedi livre. Donc, vraiment, merci Jean-Louis Chimbalanga, l'écrivain, Nanyo Soto, ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokosuki, ça, na chaque les commandos, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Nalobi tosukisi mais tosukisi te vraiment tokogi ko sukisa te pona ko pesa mbote na ba technicien na ba réalisateur minene ne technicien wa son donc Jacques Saké tokobosa na te grand réalisateur Serge Kassanda sans kobosana Luxon Kangi le grand réalisateur to zongi awa na Saint-Denis pona ko pesa donc Mathéus Lusomba. Pour terminer avec Fali Lukisa Awa na Saint-Denis. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. Nous allons nous retrouver donc dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas